Lady Sonia en 2017. J'étais déjà un garçon brillant sur les réseaux. Donc, là, na yo pongi. Et pour t'expliquer encore plus grave, avant de t'attaquer à Madjabou, pour la première dame, j'ai soutenu le président Félix Tshisekedi dans l'opposition. Moi qui l'ai yebi. Si les lois n'ont pas procès na Suisse, Nicolas maman Biliabe n'a pouvoir à Tshisekedi. Donc, si toi, pendant que moi, j'ai forgé déjà mon nom et ma notoriété, Namite Kamayeli, na Facebook, na 2015, 2016, 2017, Bisika Minou, non ezaki ya kopanza na lokola popcorn, aux aos de la TikTok na 2021, moi j'avais déjà un début avant toi. Madjabou Bakutanga na réseaux sociaux, j'étais connu. Ce sont les opportunités de la visibilité et de la tête. On ne ramasse pas tout le monde. Nazara collègue na bino soto ofinga na to swana. Mais so yesengi to fandi ça pena ba beaucoup la bonne seka ba cerveau. Nazala na camarade dité na bino nyoso na basi na mibali. J'ai pas d'amis. Le R dont tu parles aujourd'hui comme ton ami et tu me parles de $6,000. Kene ko beta $6,000 balola on en francs suisses. Faux là. Na mboko ko nika basani, tu es dans les 4,500 francs suisses et l'équipe déjà dollars. Tu es dans les 5,000 et quelques. Poubelle, tu es dans les 6,000. Et quand tu me parles, un salaire, il y a $6,000. Au manque un respect. Je ne peux pas arrêter mon travail. Na poto, parce que na côté, ça a $6,000. Au fin, au manque un respect. Tu es minable. Et ça m'a bordi entre parenthèses. Oui, pourquoi c'était pour moi? Oui, pourquoi pour moi c'était facile? Il y a gérer Herman qui ça. Parce que la minute où on a vu moi c'est dans Canada à CPI. Si on a tenu les cas 500 francs suisses, salaire Mobimba. Vous avez des chiffres, mais votre monnaie est faible. Tu es pauvre dans la tête. Les $11,000 canadiens, surtout Balolé, on a 11 000 soi-disant américains. Vous êtes dans des 6 000, 7 000. Ça pèse pas. Sur le on a francs suisses, c'est des 3 000, 4 000. En euros, nous n'en parlons pas. Vous avez un bon côté? Le Canada n'a pas l'argent. Canada a un bon côté, Canada a la sécurité. Vous n'avez pas l'argent. La monnaie canadienne ne pèse pas. Moutouazana Kishasa, Aleki Moutouazana Canada, nala. Ponani. Mbongo Zobimana dollar américain qui et l'eki dollar canadien. Alors arrêtez de jouer avec les gens. Oh, ceux qui bolingi, bozo kimia, ceux qui bolingi bo affaibli. Donc yo, au lieu on nima que tu as insulté des innocents. Bazo memo likolo, yo lingi oya oloba, LB mutapeki si otika ba via batu ba toucher le côté le plus faible, ne babuki o mapeka. C'est la justice. Yo ce qu'on appelle ça ba to code. Ceux qui bolingi bo kitisa era. Bo kende ko finga couple wana tanga ko mona bango. Yo moko kutu elombe mosuki si moche imisisa na TikTok o changer bango kombe komi kikalungu yo lingo tinda ba pauvre bato bakene kofinga ba innocent ben allez-y yo kanso zo pesa bato code yo moko elombe signer bango signer okomo luka ba oseku era koma ko manquer bato te ma chérie moi j'ai investi dans ma vie. Je me suis battu pour Nazala era Ramsès. Nazaki wenge. Omoni ba bino tambo ovanda na bandaku na bakini bino bo suba na babilamba. Moi j'étais à l'école na oti kinbo, na oti chikibwe, na tambola. Omoni nga pona choqué yo. Je ne sors pas d'une famille riche. Mais na kola na bana ya batu ya mbongo, na yiba bango na comprenant fonctionnement à part l'argent. Bazaki toujours na bachaka mbongo liboso mais bazaki na ba charisme te. Ngasiko na ota na famille mo mbongo ebelete. Na télécharger là bango charisme autant ebele na za mayeli pona ebike mbongo ya na poche mais ngefona za na biloko za kati na ma na vanda na bana bato mbongo tongo balongola ma complexe ya mbongo balongola ma complexe ebele na leka bango pe na bi esprit pe bansuku na kwala bango même na école. Ce qui m'arrive dans la vie ma chérie yara na bendo matoy, je suis un garçon très béni. Narataka projeté, narataka copté. Tout le monde a belé à les réseaux sociaux. Na place ça bango na mboka wana.
ce n'était pas Damadjabouane. Et pour ton information, Naï, pour ton information, on lobby salaire, Nazarana salaire. Pour ton information, parce que tu es mytho, tu es devant une vraie réalité de ta vie. Moi, je suis un enfant maison. Moninga, so na bilelo na kende nguluka mère, so mère ya minga te na rolokota libanga na robamba na porte. Moi, je suis un enfant moi adopté. Donc, on a le salaire, quand j'ai mangé avec Moïse, tu n'étais pas là. Pour ton information. Tant on lit à Moïse. Par contre, on a ça dans les réseaux sociaux. Moïse. Toi, tu comment je suis qui toi? Babouzo na bino nyonso ko tchaka bato ba matière. Ngai osomonanga. Osomonanga. Tout na ba page ndena lelela bango ah bolongo na mutu wana te na bondela na bato na yebi te na longo lisaka bango na ba page na koka miniature te po biso ne to na game biso to koka. Mais vu nga na camarade note ozana mbongo te. Tu n'as rien, tu es une minable à part environnement. Tu n'as rien ma chérie. Wana ndako biente, bakiti ya biente, bana ya biente, pe olata ka biente, elbe olata ka biente, olata saka pe bana biente. Et pour na bakisa, tu n'es même pas en bonne santé. Et là ma longa na vie non, velar range wana ya crédit, so qui discovery. Tu n'as rien, wana saka biente, wana bijou à biente, wana mobala biente, yo moko perika biente. Tu como chaba rouge à lèvres rouge, ngam tu na finga. Ngam tu na sungaki yo, oza flou. Ozo ki matana live a cortiner kinga na lata ki biente yo ba kocho yo toko tuno osoki outfit now yo na outfit soki outfit fimo bimozaka na cycliste na salon lipapa mobondo boy ovani na cuisine ba vidéo ka na cuisine LB na yo na ba kwiti tango za ko filmer wana zaki salon to chambre LB soula yo moko e bosono. Toi, tu peux parler devant la communauté. Ta visibilité a été activée par la sorcellerie. Bato bachayo kana kindoki. Oh, na yebi saki bino, katange zaza na zemi. T'as la vie à moutou. Toi, tu as une famille, bako tele mabwe. Toza la moana biso na Canada, Mervyn Bondom. Qui peut se présenter pour dire que yoza moana na bango? Mais tu robeta yet. Yo papa na yo nenga sa koli wana. Papa na rozo avion. Akomi, papa na rozo avion, akomi pena na kin. Papa na yo, akomi penakin, akomo lukaba aide, je suis le papa de Mervyn. Ba sungayata na bolama mwana na réseaux sociaux. Mais ba kunda papa na yo. Boni buzoba boy quoi? Hein? Oh. Yo, qui peut faire une faveur à ton père ou à un membre de ta famille? La famille Bondo. Oh Yaya Mervyn. Ah Yaya Mervyn to respecté ata. Oh Yaya, oh il est qui na, oh papa na bango. Alors, yo za na numéro ya mukonzi moko na Congo. To za na numéro ya mutambongo mo na Congo, okobe ngolobi, ma mère a besoin d'une urgence, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah, moi non, azarata important dans la communauté. Bah, sur ma famille non. Tu as exposé toute ta famille. Tu as exposé ton père. Tu as exposé même LB. Tu as exposé même les enfants. Bisogno nga moko na vandi boy. Soit indeli maman na Kinshasa, je prends mon téléphone, j'appelle. Allô, oui, excellence, je voulais ah, OK d'accord, era. Eh, mutumo le kalobi na 10 20 000 30 000 et demi. Oh, yo za na mutu, yo kotale. Tanyo so le kisina lelo ba bukyo mapeka. Ozana mutu ya malonga to kobimane réseaux sociaux. Qui peut t'accompagner dans un projet? Quel était le projet yo ya na réseaux sociaux? Quel est le projet yo ya na réseaux sociaux? Yo mo réseau longo awa. Ozo ya pozo loba nini? Oui, ozo mo. Ozo ya pe ozo loba, oui, nazo sabino. Donc yo obuki mapeka pona LB. Sikozo tinda bato. Yo ba affaiblir yo. Maman, loba vérité, tu as été affaibli parce que ton procès va commencer. Le jour J-6. Je reviens encore pour t'expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que je te trouve tellement bête. Na mona ki open na live yanani comme on est mayana.
Mayala kuta kemba lokola mobile banda ko luka succès depuis ka et loko lokola Mayala na mama na mataki na lève Mayala mama na soki mama bonheur comment est bolu kelanga na mama wana yoka mama na ba ko sale loko tu montes dans des lives des ignorants et des aberrants, tu montes dans des lives des merdes. Mama Bella tala mama Bella fongoli pe caméra mutu lokola nzungu. Je vais t'expliquer un truc. Je n'étais pas obligé de te le dire. Yokangaï, très bien. Je connais le couple déjà plus que toi. Et Laurent Moïse Mbie na makamuna yo. Bisika melaga nyonyo ya Eliane ozalaka te et tu fermes ta bouche. Et moi ka era na téléma seul dans toute la diaspora pour sauver Moïse Mbie. Tout le monde était à genoux à mes pieds. Moutazawa sa live ya zaki. Tout dans bateau Europe, bazaoz la live nanga le TV5. Il fallait nauta musala ngana Nestlé pour na zonga ndako bato baoz la nga era banda erni. Ngana vandi sa poto bato baota nga TV. Majorité belé beaucoup na TikTok. Vous êtes mes bébés et mes enfants d'abord sur Facebook. Ça c'est une vérité. Siko yo bondonga minuma kwanza miyoka. Quand j'étais dans la gloire, si les locaux gloire ils l'ont moité. Quand j'ai commencé dans mes débuts, tu faisais d'abord pipi au lit, aux autres kansambo pour bien que ça bosse non ayo. Kendo beta era Ramsès sur YouTube, j'ai nourri des pages et des pages et des chaînes. Yokanga bien. Produit visuel, je suis le garçon le plus suivi et le plus regardé, en mal et en bien. Yokanga bien. Narata émission te. Na place ba finga ngana tondi sarabato. Na place ba lo babulamu ngana tondi sarabato. Je suis le meilleur produit à consommer na jeunesse oyo. Ya ko loba ya malamu ya politique eza, ya ko pesa mayele eza, ya ko motiver eza, ya ko kumba ba jeune eza. Esprit eza, aspect eza, j'ai tous les éléments on nzamba ko pesa mutu pour être un leader. Je suis un leader de cette génération. Keba. Keba pour nous au Canada. Keba. LB n'a pas mon niveau. Ngai so nazaka mubali na ombe na buko kingo. Keba. Dire pour vos azoba. Yoka loko. Na yok so loko yomo mto lobiam. Po avant na lobe loko ce qu'on a expliqué en mot très bien. Zela. Oji ko finga mama Talia. Na okota mama Talia te mena ozu lokaka exemple ya Talia. Zela. Na ozu loka exemple extrait. Comme ça je vais t'expliquer quelque chose. Zela. Wapiango. Zelo miyoka na oide. Parce que bakande comme matin, il faut to na osungana. On est classe otanga ki bien te, il faut na sungayo. Hein, na tangi sopi momuke. Na sungo yoka. Miyoka, yako miyoka. Mais nous allons bien. Lisette au finanga na makambo na e. Yoko yako mata o appuyer Lisette pourquoi? Ce qui m'énerve na yako beta matière non de yo posa kana mwana ya malade na ndaku Talia love. Ce qui m'énerve na ye, pourquoi makambo na yo nous a toujours vérité? Ça vient la katangeza na zemi. Yo na boti. Na ko sarata? Na ko sa pourquoi? Et m'approche na bino mon belle sur la vérité na bino. Et m'approche na bino. Je vous avais dit katangeza na zemi. Yo na boti na ko sarata? So si konde Talia love au mata ki bongo. O ko défendre bana. Na esi ko na fandi c'est 5000 personnes. Na petit comment ozana mwana ya mundele wa za malade na katanda. Yo ko bakisa sous plainte. Hein? Eh Talia. Yo ko bakisa sous plainte. Boyo kasko buzoba, boyo. Hein? Mais juste en retourne à l'objet moi la malade. Attaque comme malade t'es. Au moni. Nana tellement maele na yebi ko sala bino boy. Neti boy. Na obi Talia love ana mwana ana maladi na ndako. Azaka na mwana maladi na ndako. Mwana za maladi na ndako. Na tangi komo maladi te Talia love ko bakisa plainte de ni na tangi komo maladi te. Yango moni er moso toza na réseaux sociaux bizengi bazebili. Tala kutuna bato ba komo silika na ba commentaire. Na mona na nga ba bololé na vie. Na mona na nga ba mongol na bizengi. Boyo kasko lisolo na mina beti bino. La plainte
Plainte, il y a Mervin, écoute très bien, ouvre tes oreilles. Ok, au solo, na fio a Kemba, za le rôle à Mobali, Mayala. Mayala déjà, vous avez malonga dans la communauté. Au banda ko loba succès. Lelo, yo Mervin, au banda ki na ba Rosette. Au bandi ko kita. Au zaki na bato yo, bate kakata na ba live, batala maka, bazana ba respect. Lelo, comme ina camarade yaba. Net Stéphanie. Na live. Lelo, net na live. Ok, vous c'est stop. Oh, camarade nanga Stéphanie. Stéphanie, aussi au Canada. Aussi au Canada. Donc, au comment kita, au comment kende komatana live, na ba maya la ba komi ba camarade non. Au perdre pédale. Aux a même pas na tribune, ya malamu o ba ko peso o loba. Kende komate pas MK. Ko au perdre pédale, muto ko yambo ya malonga azate. Moutako chope poa azate yango ke ko se retrouver pa ba mayala na ba mama bela neti mutu roi mama bela na découvrir ka lobby na monika mutu roi nzungo mikate na bi o suso uchwa neti o komone mayala mana publier ye depuis kala na publier ka mutu ekemba mwasi mobimba aza ko ba kwanga nzoto mobimbo ndiye ba kwanga eza nzoto mobimba ba dodan akemba mutema mabe mwasi wana. Ça fait plus de 3 ans na publier mayala. Je t'explique, écoute-moi très bien. Basakana na justice. Ozofana na mobile a pékisio soi-disant, a pékisio ba bêtise. C'est que na mobile no atanga na samai. Tu es la fille la plus bête et la plus conne que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Les couples ne te connaissent pas. Va recourir dans un cabinet d'avocats. Va poser problème. Va traduire ma vidéo. Va tali bozana liente. Yo zana liena biso. Neti ngapi na ibiote. Yo muto bandaka bata. Va zui plainte. Va recevoir plainte. Le cabinet d'avocats fait quoi? Va jouer sikoyo à l'amiable. Écoute très bien. Ya on font la mato yi bazoko sayo. Va recourir vers yo. Ba komelio courir, ya ba propos na ba bêtise au lobaki. Ba peso mise en demeure sous caution de $50,000. Couple wana, ba ebi koza pauvre. Même ngana roboko la na yona bana na LB. Vous êtes des pauvres. LB n'est pas heureux, ana lamba biente, ana vesta biente, ana mokasa biente. Yomo ko tu robe ya malonga ya soirée wana ngoti. Oza même na fantaisie ya malonga te na vino. Et mona na à part rouge à lèvres, na kimbambala ya disco veri wana zona crédit. Tu n'as rien. Même ko bandana ndako oza ndako pe ya bien te bakiti ya bien te nyonso eza bien te na vie na yo. Cette lettre tango ekomeli yo yoka fungola makutu lettre tango ekomi ça veut dire ko banda déjà na niveau ya cabinet wana et la justice canadienne babandi déjà ko surveiller ba mouvement na yo. C'est un couple pastoral. Ma chérie, si tu étais intelligente et qu'on a bien entouré, nabato, oebini, il fallait aussi misa bango touche. Oeli na yo po ebike, j'avais déconné. Olongo bandokene. Tika mokilie sekayo, tika babone baloba. Olongo bandano kaka, na ba pardon, na ndimi na ba pa. Kokima na yo, c'est des chrétiens banga ba yo ka soni. Moi no dans les 10 jours, à sali kaka ba sorti. Il y a pardon. Le nombre de sorties dans la période de mise en demeure et qui ko jouer na défense na yo au niveau du tribunal. Nzambe na nga. Ndamona na nga ba bololé. Omoni ba biloko yo. Vous êtes dans une communauté, ya omoni ba tebele ba zumi kandate na poto. Ya omoni ba to ba vie belé baby parce que ba to ba zo expliquer au makambo ba okoso. Neti mama bela wana, otali mutu wana, mama na ebi loi, a ebi droit. On te dit c'est une affaire civile. Au coin de prison. Et détruire tes économies toute la vie et aller en prison. Tu fais quoi? Bâtir un moto à conteneur, na moto, au coin de prison, des affaires civiles. Mais parce que tu es bête. Moi, j'ai des procès ici en Suisse. Na kena prison, na foute la gango chaque mois. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et ça me on a cake, on a sima, banana nga ba kokiko et puis ça kanga kanda na fout en ngoti lelo mon thème les soins. Ça me dégoûte. Ils ont déstabilisé nga.
na futaka yango chaque mois. Koya kolobate eza Canada. Mais les couples bavandaka na États-Unis, baza ba résident des États-Unis. Et ils ont des business même au Canada. Tant aux autres eza Canada, yo na Canada papa no azata na ligablo mapa. Yo na Canada LB azata réparateur ya bakoko. Atonga ata ba sandala bakoko to ba sous-vêtements bakoko na bakola. Toi tu en dirais aux ana monde ya ba homme d'affaires. Ozo fungola pe mbanga pauvre minable le rôle yo. Ok place mo ba monter au biloko na muntu okomo ya couple et dodo. Yo kanga ce qu'on expliqué yo. Ko futa te. O eza plainte te, écoute-moi très bien. Les 10 jours est une période approbatoire au bachilakio. Il y a une suivi sur ton comportement et tes réactions. Chaque sortie au salaki va enregistrer. Au moins même le lobby au Yatalia. C'est encore un élément important. Pour yomo lobby, juge à koloba. Tant on va dire juge à retourner na yo na vidéo atali. Donc au yebagi déjà que tu es en train de provoquer les gens aux autres déviés. Ça se dit pas biloko zoloba, biloko ba solango na avocat. Donc toute ma stratégie n'y sur la défense, yo sur bimisia aux autres se kabata. On a lobby tali azana mwana ya maladie nandako. Juge à retourner est-ce que tanga ki maladie? Mais est-ce qu'il est permis que tu expliques la maladie d'un enfant? Oyo me mate, oyo bokolate, oyo botate. Donc toi, la justice t'autorise de te mêler, même Katangez, tant que yozo lobaki. Katangez, tu vis au Canada. Comment les proches les Katangais ou les proches de nous tous, bakobandako utiliser comme canal morobo pour détruire ma vie privée à bateau. Tu te mêles de la vie privée des gens. Osa parmi bateau, bozo harceler bateau mentalement, bozo détruire ba morale à bateau. Psychologiquement, tu sais combien de personnes yozo choqué. T'as la peur à tchepe ma bundo quand ça mouta malonga, osa rabu. Film moro flou. T'as la vidéo, t'as la mine, on dirait pas mis. Et là maintenant, on a sa stratégie na yo. Bokanisi naza zoba. Maman, est-ce que yebi elo omubani no basala kana showbiz? Va écrire les showbiz, c'est quoi? Et na terme congolais, showbiz wana olungo lobani. Olunga ko lobani ni. Yondo ya ko la biso version ya compréhension na yo. Arrête d'expliquer les gens dans les lives. Zela sikoyo nengo lobi eza mise en débat na ko futa mbongo na te na sala bouete. Les 10 jours approchent et je vais choquer la communauté. Rendez-vous au tribunal et au tribunal au moni 50 000 et ningisa yoka misu. Chiffre oyo soir. Naza si c'est le jour ton père va piquer, il va piquer les necks. Hein? C'est le jour où le chauffeur va piquer les necks. Tu prends les gens pour des cons. Donc, yo yebi droit. Koleka bakolo kombo oyo tangaki. Le lopesi bango couple ki kalung. Yo zo okot sa Moïse. Mais couple na nangana Moïse baboko la rabiso. Au départ, l'homme na moi en Belgique Karine, oh to yaki kokota tététété. Il y a une vidéo où tu as dit okoku fayo morote ozana batu okotanga bakombo na bango. Yo exhibition na lobi nga kutunde na opeso ba fuite eza kunezo zelo na tribunal. Madame, pourquoi ici au lobaki qui il y a des gens au batinda kio? Pourquoi tu reviens sur ces messieurs na monana ya Belgique? Les messieurs là, je serai dehors. Je serai dehors. Mais quand on a comme on a dans Canada, on a au salo, on a samba. Et pour votre information, dans la minute où ngai na oluka déjà avocat mususu na Canada, ou ko représenter na yebi ke boze belé bo kendete. Talia Love, Fali Baikoko, nani comment nani Benita, la Katangaise. Moi je vais vous trouver un avocat, na trouver un avocat mo indépendant. Ou ko zoba ba dossier na bino tout. Au moins si kotan on banda pick na couple, avocat na pa koya bakisani au nom de toutes les personnes qui sont en Europe même au Congo. Avocat moko koya o koya ko mema ba dossier
avocat na kuya nazo zela natini balukela ngai soki ka nazwi email na ye na numéro bokomelinga na pesio email bokomelinga na pesio email tokozo ba dossier je vais trouver aussi quelqu'un ici qui va traduire bozane na ba vidéo na ba preuve ba gemima kukunzo vous tous il y aura tala ozo samba boye avocat mo yo bima avocat mo indépendant au nom de toutes les victimes moi ba victime nyonso toutes les victimes au bazana Kinshasa au bazana Europe au bazana Misika ya oyaka kalobi j'ai été mandaté to repese procuration ngasi ko na ozande na avocat wana Lisette Talia Love bino tout bino na famille à Louison bino tout avocat na koya omoni biloko ezalaka sikoyo avant jugement koya ba mona ka parti moko ekoti lisusu au parti nini au parti mususu j'ai été mandaté par ba congolais mususu ya Europe ya Congo ils peuvent pas venir dans les procès mais ils m'ont mandaté maman bako déposer siko to cheneti ya couple o wangana ya fali ba ikuko wangana omoni biloko na nyos wana ndesko ko lambo bien sepeli sa monde ozo seka Talia Love net abo so na vandelio jija koloba yoso samba Congo mobimezo lela Batika yote tu n'es pas aimé oza même pas na ba fan tu n'es pas aimé muto sepela noté hein tu n'es pas aimé hein couple à boy héros na poto couple à boy héros zana ko tona réduire dans nos vidéos hein franchement couple à boy hein ndeko couple Kilimanjaro boy hein tala mobali wake boyebi boche filtre ma mobimika biente tala mabundi ba via bad couple moko démoniaque bobi bisa bilongi Halloween mais Halloween yati tala mobali tala on dirait ba liba jouer ce rôle moko ya sentinelle na film inimeni cheni chenua oyo bao mai onkon obina banoko bakanga bandoki tala libundi tala lieli oyo tala sani na poto on dirait restaurant Joka et l'eau salité boy na poto na lobby na basani ki sase lekibino hein yo besoin qu'il ne porter plainte zombie vrai fasciné mobala mulili boy zombie photo ndele mutakufa na lemba mobala bien te boye yozo ya kovandela ka bato o elle bazana next elle lokola LB no kabele ketch na sombele bilamba voilà elle est boss comme ça toi tu joues avec les gens oh pour toucher va toucher. Moi, je suis RA de la République. Non, l'obano a ozo bien. De la République. Comment est sécurité nationale n'y soit? Bah, yebi qui est RA. Petit nama. Non. Nazwa matricule na gouvernement. Na bundela fachi. Nazwa matricule de métier. Lelo, je suis là. Vous avez pas? Na ningisa qui peut Moïse Mbie pour expliquer, tu ne peux pas toucher un pouvoir au bateau babunde la trandeza, au yosa ça dit so bagé. Na pardon le kuta wana sengi. Wana ma mboka. Na démarrer pe na compte mboka. Boy bisa porter plainte. Boy bisa. Oh j'aime les présidents, opposition je suis pas avec vous. Tant que vous avez sa vidéo, et bien été opposition aux. Oh merci na IDPS. Merci na nini ba commission mbirere. Ba fingi yo. Et en plus tu demandes ba papa na pardon avec orgueil. Yo ba papa wana bon na kolobate le rôle que moi j'ai joué toujours qui moulouba na papa. J'ai un côté kassayen mais humilité les kinyos.